comment est-ce que Wenze eziki ba maman ba bungisi en tout cas biloko na bango biloko ya kolia eziki ba chasser eziki bilamba kola eziki ya mama ba maman bisusu ba eziki na tonote ba bomba kambo na bango en tout cas na ba dépôt que ko banga na matete ko songa ndaku peut-être ba kuna ko boto la biloko Ngai mama lo même. Na yaka la wenje oje na ko kuluka kai loko ko ya eko ko shonga ta ngai. Siko ina yabo ye ko kuta iloko nyocho ni sala kila kati la wenje isiki. Na kwei na jaga na mobali te mobali akubada kufa garanta na cheba bele. Na zana pasi na zalia na baba daji na mulia na ngai. Na makoko batiki na ngai na poko laka. Na dalia na zamu tute na yebuti shula kokobe na ndaku ndegi nini. Mwana kasi ne bazo ba wandi ba examen na okoka kutute. Nena zamu efonza na kate, na okoka te. Nazo ko kate, nena sawa. Bana ba otanga misatu. Nazala na bongo te, ko bali chamber 5 à face na kate. Nena osunga ngai, papa kufa, mama veve. Na okoka te. Naze emotionné ko ya tongo, bongo ezate. Na ozo lisumi wapi? Bana ba sala ba examen, bona za na 4 humanité. Bana ya petit base. Mama, osunga biso. Lelo na ye na tongo na kokuta Wenze ziki. Na yebite soki na kosuka wapi naza mama veuve nazali déjà ambassadeur. Na comme déjà na âge ya 66 ans. Soki na meki ko kweya awa lelo. Naza na musungi te musungi asa kufa. Banda kufa on a trafa kuta biso ba de compte final. La maison Hostel Mac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostel Mac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostel Mac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostel Mac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostel Mac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostel Mac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostel Mac. Olivier Moukoko.
Mesdames et messieurs, bonjour chers internautes, bonjour Nabaye Congo Manios Boza Bongo Kolandabiso. Nous sommes en direct à la commune Yamatete, précisément à Ouenze Yamatete. Maman va venir biso tongo tongo. Ouais, comment est-ce que Ouenze Eziki, maman va bungi ici en tout cas. Biloko na bango, biloko ya kolia Eziki, ba chasser Eziki, bilama kola Eziki. Ça va maman biso kutu ba ici na tonote. Ba bomba rambo na bango en tout cas na ba dépôt que kobanga na matete kozonga ndaku. Peut-être bakuna yo koboto la biloko, mais ba mata mbongo wana tout Eziki, nyoso to Eziki. Alors, quand tu regardes cette vidéo, je suis en direct awa na Ouenze Yamatete bongo mona ba image ya maman nene wapi ba ekolela na pasi. Mama Denise, e baka ete to na sara biloko ya ka toujours wana kosunga ba mama tozaka na yo na matanga ya ndeko Janifai osungaka mama wana. Alors tozaka ba mama baza kolela na pasi. Mama Denise, ya uli musheni. Monsieur l'ambassadeur Adolphe Toza awa na kati ya Ouenze o plaza mutema ya boma wa kosunga ba mama na pasi. Ngaboko na kosala reportage ko mais zali bon kosala nga pasi na motema komona ba mama na eta o bakana kite ezali liwate mais ezali eloko oyo ekomi ba mama motema. Mama akomi na 60 ans, mama akomi na 70 ans, komona likambo ya pasi en tout cas ça peut détruire en tout cas le cœur ya ba mama na biso. Alors bato motema mama ozotala video oyo en tout cas oya kosunga ba mama toza awa comment est-ce que Ouenze Eziki ba mama ba bungisi en tout cas biloko na bango, biloko ya kolia Eziki, ba chasser Eziki, bilama kola Eziki. Ça va maman biso kutu ba ici na tonote. Ba bomba rambo na bango en tout cas na ba dépôt que kobanga na matete kozonga ndaku. Peut-être bakuna yo koboto la biloko direct na Ouenze Yamatete boza on a comment est-ce que nazali entouré na ba mama o ba bungisi ba biloko na bango, ba mama o baza na place na motema biso ba kolela. Il n'y a même pas moyen peut-être ya kozoba image parce que ça fait trop, c'est très mal en tout cas de voir tout ça. L'État congolais, mais c'est le gouverneur, on a gentil gouverneur, au stade de mise et répisté, t'as le problème, il y a ma maman. Sécurité à Ouenze, que sécurité à la KT, ça fait trop mal. Sécurité par contre à 800 par jour, mais moi tout le monde qui me dit, ouais, on va monter aux salités. 10 secondes dans la monité, ça fait 2 heures du temps que je suis enseigné, mais jusque-là, la monité, en tout cas, ça fait trop mal. Il y a mon amakababoye, en tout cas, suivez, votre la comment est-ce que moto, et ça dit bon qu'on peut là, et plutôt sur le moment la mission. Merci. Bote maman. On problème est lesquels les années. Problème est lesquels. Comme on moto, biso ma dépôt, biso biloko. Ma activité ni tout aux années non vraiment et baby. Ziki biloko ngate kamaleo abantu ziki babiloko nyoso la tika ki ba biloko nyoso ziki donc moto ngoto comprendre te bato mususu ba lo ba utaki boy bato mususu ba lo ba uti boy tozo comprendre te po tozala kite déjà tozala ki ya ko bima na Ouenze tozala kite au sein de l'État dans la minute aux en direct au sein de l'État congolais basa la nini pour na bino bato tozo senga papa atalela biso ndenge totikali kaka boye toboko la bana kaka na roteka tosala kaka na roteka atalela biso ekela biso mawa asa papa etake papa atala ka ndenge totikali maboko pamba boye ayokela biso mawa aya kotalela biso likambo. Merci beaucoup. Like some of this.
Merci beaucoup. Maman a un problème dans ça. La maman a un problème. Maman n'a pas la boca. Mandela, Robin. Mesa na ngai yangoyo, mesa na ngai yangoyo. Biloko na ngai nyonso eziki na biloko na sombaka ya construction ya lupango na ngai. Témoignage ba karo yango wana ezopela moto. Ba barre de fer ba couleur na sombaka na bombaka. Ah, point star na comme na point wana na kende. Basala ndako na ngai na kende kokota. Lelo na ye na tongo na kokuta wenze ziki. Na yebite soki na kosuka wapi naza mama veuve nazali déjà ambassadeur. Na comme déjà na âge ya 66 ans. Wow. Soki na meki ko kweya awa lelo. Naza na musungi te musungi asa kufa.
banda kufa on a trappé à futaka biso ba de compte final te toza ko vivre kaka ndenge wana na kosuka wapi yango nalobi papa botalela biso na likambo o ndenge wenze ziki bo botalela biso ngana biloko nanga construction ya ndako ezali awa bakaro to botali bie bakaro yango wana ezozika wana papa yango wana napesi maloba epa na bino bopanzela biso sana. Merci beaucoup. Maman, vous allez là-bas, vous allez maman, vous allez là-bas, côté qui est avant il ndako mwana klasi nde bazo bawandi ba examen na okoka kutu te nde naza bo efonza na kate na okoka te nazokoka te nde nazawa bana baotanga misato nazalaka na mbongo te mobali chômeur 5 ans asalaka te nde na kosunga ngai papa kufa mama veve na okoka te naza émotionné koyela ntongo mbongo eza te na ozwa lisungi wapi bana basala ba examen mwana aza na 4e humanité bana ya petit baza nazokoka te na okufa biloko na ngai natekaka mbongo eza te na bambongo bato badefisaka ngai na biloko bato nakozwa wapi mobali 5 ans chômeur asalaka ntango na ndako azombela baordonnance etomi na ndako nanga mona bana mwana aza problème opération nakota te makele mwana azwa mbongo etoko ziki mbongo bato badefisa ngai intere ziki mosali ngai naza na suki soba oyokaka mawe soki nanga okopoete nazokoka te balikela nga position nini nakosala ngai nakokokala ngai te nakokoka te mobali nasalaka te nazobiokoma naoteka bobiloko nanga wesunganga makele mala ngai bana nga baotanga te mwana université wana amoni fa 4 classe mwana 4 humanité bani basala examen mbongo eza te naozwa lisungi wapi lelo kutumbala nateka nafuta ata mwana minervane mwa eza te naokoka te otindika bato ndeni zibalela basilile batakokosa baza normal te mama kitaka waliloti bakosomba mama yakisana etiko bakosomba yayo naisanga nena
Il y a 10 jours pour nous, ça fait 6 kaki. Le tout est de Malamu, gouvernement, nous avons solution à la tête. Pas sécuriser, biso, nous avons bombe à Bilo comme à la Bilo, ça va protéger. Pendant les hommes, nous avons coupé, immobile, tout ça là, tout ça là, la compagnie, de l'autre TKO. Il y a un peu la banne, il y a un laisse la banne, l'autre temps c'est la banne. Tu connais aussi comme père, ou tu fais un refus de ce Bilo, avant mon anaké. Il y a un gouvernement, mais alors on va faire les Cameroun. Et donc on s'est passé dans le Ouézamati. On a vu en charge surtout les camarades dépôt. Les camarades dépôt n'ont pas de solution à ma dépôt. Voilà où on est allé Kala. Donc là, on a des dépôts, on va tout. Mais ce qu'on va nous penser des points. Maintenant, on va avoir des béton, parce que là, on va dépoter. Gouvernement place un âme, nous avons une solution, papa. Merci. Merci, papa. Oh, bon, d'accord. Les toza boye bambongo tofika na wenzi dike mama pe na biso mbongo ya lupango akio boma tetaka bakuluna nde bakomo ko tazuna bana mama ministre oza motema bo mama yaka na okoma sur le terrain oya na wenza mateto mona nde tozolela donc toyebi misala ezate biso nde mutokoma kosunga bapapa tokoma kosunga ndako nde toza boye baofele toza baofeli toyaka kaka tofivra kaka na wenzi fati beto papa na biso tolela yo Mama Denise, Mama Bana, boya tona no weta mati. Wote so comme toko kate. Ba msu ba sali ba crise, ba bana ba bébé, ba memi ba ngoboye. Donc to ebité, to suka ndé na ministre to ebité. Ba mama ba zole, la mama ministre. Première maman, to tona motema mona biso bana mate. Tande to zole la. Donc to ebité so to suka wana. Biso ba ba dépo. Toko kate. Parce que ça m'a dit que je n'avais qu'à la 19 ans, depuis que je dis ça, c'est bébé. Je m'a dit que je suis soutenu. Maman, on se regarde, c'est mon tigre de ça. On va piquer la caisse. Je m'a dit qu'on l'a battu, la concatée. La concatée. On fait les bons félix, ils sont bons pour la bande. Tout comme pour la vie, c'est la comme c'est le dino qu'on a mis au caca. Tout c'est pas à son bon, on a pas bon côté. Tout
Bako bokuzonga na bakomesi aya. Esunga mabuta totangisa bana. Bako zotingana babongo papa boy. Tozana susu nini. Tara kosunga biso. Bokina biso mawadani ya pisika buke. Kopesa to bandela taka bandela papa. Toza bata depo. Merci. Nasuki wana. Mama Eugénie. Mama Eugénie. On s'est présenté. Nazosenga bakonzi ya mboka kosunga biso. Kobandaka na yo papa mokonzi Fachi Beton, mama Denise, ba ministre oyo kosunga biso na konza matete tokoka te. Bambongo ya mike oyo esungaka biso, toza na mabota, toza na bana baklasse, toza na baorphelin, toza na baveuve awa, tobombaka biloko na biso kaka a place tobomba biloko ekoma badepo. Place tobomba biloko ekoma badepo. Sika siko toza ata na eloko moko te neti nga semaine passée na banda oteka te mpona yaki na makambo naye kobanda oteka lelo na okuta na kupo donc naokoka te atuka bosunga biso na bonde bino na kombo ya Yesu Kristo atuka bosunga biso bosalisa biso mpe soki moyen ezali bosunga biso na liboso na mpona kobongisa place so bobongisa biso place ata moke na moyenne oyo bokopesa biso ekosala malamu nzambe mpe akopambola bino po tozolela toza na bapara misusu awa baveve bauti kosala bana baopération kaka lobi baza kolela nde tofandi awa toza kolela biso nyonso nani akosunga biso nde tofandi awa moto aza te papa na ngai bamama na ngai kosunga biso pardon ngai papa ngai natelemi awa nauti okufela mobali na 4 mois yango sikoyo mwana azopresente examen d'état oyo mosusu samedi oyo basali opération biloko bongo ya mwana examen d'état ezalaki kaka na kati ya wenza mpe totambolaka na mbongo te bakuluna moyen totambola na mbongo ya sikoyo lelo nalia nano naokendokambwa mbongo po mwana mpe kotaba tosenga mbongo l'hôpital nalia boye wenze esiki papa natikali kaka ndenge natelemi ata 100 francs naza nango te papa nakosuka wapi mwana examen d'état oyo aza na hôpital opération nakosuka wapi ngai mpe mobali bosunga ngai bosunga biso nyonso awa moye eza te ngai mayele esuki ngai nzambe ye moko kaka zwalo moye nasala papa eloko nga na okamwa biso na wenza matete totia basécurité tofuta 800 francs mbongo ya sécurité na ya kati babiloko ya mama elalaka awa moto esika ebandeli botana nivo moto epeleli bama ya bato bapondu elalaka na wenze bato ya sécurité bazalaki bapasanga babomana moto wana na nivo ya moke ezalaki si ekoma ya nivo oyo nyonso esiki biloko ya mama eziki bambongo atie topeselaka bango ba 200 ya sécurité bazala wapi moto boye mpela biloko ya mama ekosika boye bafamille ya bato bazofivre pasi biloko ekosika sécurité ya wenza batete oyo babetela biso tolo na 200 mbongo atike na 800 topesaka sécurité bazalaki wapi biloko ya boye mpenza esalamaka te mpe moto na 19h moto ebandi ti ntongo niveau oyo nyonso oyo ezalaka te ngai mama Lumengo nayaka na wenze ote nakokoluka ta iloko kolia ekokosonga ta ngai sikoyo nayabo ye kokuta iloko nyonso nizalaki na kati na wenze isiki na kweyi nazalaka na mobali te mobali akobanda kufa 40 nase babele naza na pasi nazali awa na babaladi nakolia na ngai na bakoko batiki na ngai na mokolaka nazali awa naza mutu te nayebi te soki nakokoma na ndako ndenge nini bakolia na ngai makambo na ngai baladi esila kaka na wenze na bateti awa yango wana ngai napesi likambo na ngai oyo yo moko mama otandila biso yango pasi ya monene oyo nakokisi soki 80 ans na bambula naza nango nakokende wapi nani oyo akosunga ngai mpenza nani na bambula oyo nakomi na yango nayaka na wenze nayaka kotekaka naza mutu moko navonde na ndako namoni eloko nalela nani kasi nayaka
eta fievre ndenge nizalika na yaka na wenzi onaluka iloko ya kolia sikoyo pasi ezali sunga ngai sunga biso tozali bamama moko toyaka na mikakatano kolia maladi bamulosi ilamba iziki basaki etekaka eta kutu moko eza te nakobandela ndenge nini nakobanda oyo akopesaka moko nakosinda eta mwasaki esaki otelali meru ya tokomi na fato neti nous faisons qui biso sur côté de Ezika Boelika. Mai eza bango nanu. Mais bon, ebandeli ndenge nini? Eyeli ndenge nini? Ebandeli ndenge nini? Penja mafanga bo penja. Oh, c'est pas si. Ah bah.